Tika Congo Central tokende na Kwango epa bangwashi. Kuna été professeur Romain Oazali honorable député national. Yipa kemeki ko remercier base na ye Eli Malonda azaki na pointe. Kokota na ye na secteur ya Musamba na province ya Kwango na cadre ya vacances parlementaires na ye. Ezalaki nde somo ye nani honorable député national, le professeur Romain Mavoudi Lankongo. Kaka ndenge boza komona boye secteur ya Musamba ezalaki tombe sans résistance. Ba papa, ba mama, atape ba jeune, moto nyonso azalaki na posa ya komona élu ya kenge territoire. Honorable Mavoudi Lankongo Romain, oyo bango moko babengaka Diasonama Sisabidimbu. Batambolaki 2 km à pied, badrapo ya parti politique na ye Renovac. Membre ya regroupement A24, A25, regroupement cher ya Fifi Masuka Saini. Pena badrapo ya Anse, parti cher ya Norbert Basengezi, partenaire politique na ye. Tiko kende kokoma awa, esika babongisaki pona koyamba ye. Liboso azwa maloba. Chef de secteur ya Musamba asalaki moya remerciement elongola ba jeune ya village ba étudiant pe chef ya groupement Kimbau pona kopesa merci na honorable Romain na nyonso asa kosala pona village na bango oyo soki yete mbele secteur ya Musamba eza déjà disparu. La journée d'aujourd'hui est mémorable pour le Congo en général et celle de Kimbau que je représente en particulier. Votre réussite du pouvoir politique est partie du néant à la réalité. Voici le poids qui vous qualifie comme leader politique congolais, que le monde n'attendait être que ce soit ce que vous êtes aujourd'hui. Malgré les obstacles connus de ce combat, nous vous souhaitons que ce règne soit prospère et que la main de nos ancêtres et la bénédiction de Dieu vous accorde une vie sainte et longue dans le pouvoir politique que vous désirez faire. Simande, exécutif ya parti politique Renovac ya Kenge, basalaki moya bienvenue. Honorable professeur, que ce mandat que vous entamez soit arrosé de bénédictions divines multiples et multiformes. Nous vous appelons homme miracle. Que vive le Renovac, votre parti, que vive le secteur de Musamba, que vive le Kwango. Tango azwaki maloba, Diasonama, honorable professeur Romain Mavoudi Lankongo. Abandaki nanu kopesa bango merci na ndenge bazongiseli lisusu confiance po azala molobe na bango na parlement. Depuis décembre, oto bundaki bitumba, obo bundaki bitumba. Nanu na yete, na lobi non jamais na kozonga na rentrée parlementaire sans que nazonga na wabele. Nazo wa bénédiction po euta wande lisolo bandawa. Voilà pourquoi na ye kopesa merci. Musala na notre salité, to bundi po to tia mibeko ndenge ni na Assemblée nationale kotambola, to suki na bureau. Mbala moko to ju vacances. Sikonde to zo kende masolo ndeko banda sikoy. Amen. Donc bino ba to professionnel ko lo ba basale lo côté bo cheva montre. Na ba pareil boza la prépena. Ayebisaki bango lisusu ke pouvoir o bapesi ye ekosimba kaka soki bazala bomoko ye moko akokoka ko changer makambo te. Benubo sumkunje no kaka. C'est moi. J'ai besoin de vous. Dans la bosse à la rébellion, a te dit que vous allez mourir pour rien. Ma souci, ma tension, Ngamongo na lobby, que naza kaka député ya Renovac, que naza député ya Kenge, ya Kwango, ya Musamba. Bon miracle, on zamba sali pona ngai, déjà kaka ya bana Kimbau te. Le plus grand défi c'est maintenant. Rien qu'avec ma famille Renovac, na kolonga te. Rien qu'avec mon secteur de Musamba, na kolonga te. Rien qu'avec mon village Kimbau, na kolonga te. J'ai besoin de tout le monde. Pona kosukisa
arapelaki bango que Renova kezali parti politique membre ya Union Sacrée de la Nation oyo ezali ko soutenir chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo oyo pe asengaki na bango bazala nsima na ye mpo na changement ya province na bango ya Kwango. Esengo ezalaki na ndenge ya kosakana te koyemba pe kobina erataki te na makinu ya bwala. Oui! Na Musamba balobi baza mibale te lisu pe motema na bango na parlement yeyo meilleur élu ya Kenge territoire honorable Mavudi Lankongo